Ma mission TV, le miroir du monde. Un vrai politicien. Aza oyo ayebi ko se sacrifier pour na peuple ne pour na bien ya peuple na ye. Alors mutako ko mitala. Réellement, il est un bon politicien pour na peuple na ye oyo ba vota ki ye ou bien ayene ko sala business. Kokota avion te, ko tambola na balabala te, ko pesa Delix Mbote te. Mais c'est ça la solution, c'est ça le remède. Mais mawana pasteur ako peksa parce que ko ya société église ezate non, c'est que wana za bandimi bakola te. Bato nyos balanda kabiso na ba foule. O tozali ko yembela nzambe. Basi mibali bato bazoya bayaka te poete to komisa bango basi na biso. Didier Mayemba za leki na ngai problème ko ezate. Parfois moi erreur moke boko limbisa ke soki likambo eza olio le kamala na télé. Il faut oya kotono yaya nakoya we papa amwe ko zana respect na mutu wana te hein? Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour, bonsoir, c'est par laquelle vous allez suivre cet entretien qui vient à peine de commencer. Ma mission télévision, le miroir du monde. Vous connaissez très bien l'idéologie, l'authenticité de ce grand magazine haute dimension version originale. Je leur ai plaisir de recevoir un grand homme. Un homme de Dieu, chantre de l'Éternel, qui parle tellement bien. Vous connaissez bien de la personne que je suis en train de parler. C'est le révérend qui a la chose de Dieu. Parce que ce message, ça va vous édifier, ça va vous réconforter, ça va vous remonter le moral. Donc je vous conseille de vous installer très confortablement dans vos fauteuils pour poursuivre cet entretien. C'est pour votre intérêt. Merci à la réalisation de cette émission qui est réalisée par Derrick, pourquoi pas vous le dire. Merci à la responsable Beka Bibi Kapika. Merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent au travers de ces grands magazines haute dimension. Donc j'ai l'honneur, j'ai le grand privilège de le recevoir, le révérend pasteur chantre de l'Éternel, Papa Patrice Ngoyonsoko, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Delix. Bonjour papa, santé Ningsaki moi quand même ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu grand bami. Il faut pas rebelle la biso faut bela na place na yo to ziwa mkumba no to memelio parce que so rebelle maloba et ko bimate na mboka Congo et ko bimate pour l'Afrique et pour travers le monde mais quand même ça va? Oui, ezaka moi ba fatigue misala moi makasi parfois travailler na c'est ya moi il y a de fois moi mais ça va, c'est bien. Mbote na bandeko to azotala yo au travers le monde. Okolobola boni à l'instant même. Oui, mbote pe kimia nzambe zala na bino nyonso na bike mikolo to na posa ya mbongo te me kimia to na posa ya mituka te me kimia posa ya ki starte me kimia parce que nyonso to ko sala so kimia ezate e simbate yango lobi kaish ozana besoin intervention en kolo pona mboka na biso Congo lobi kaish ozana besoin intervention pona ba famille mama mbota ba santé na biso restauration na mboka na biso Congo. D'où est venue la provenance de cette inspiration Kaïs? Et puis vous voulez interpeller qui, tout influencer qui par Kaïs? Oh, Kaïs, d'abord ils ont gloire à Dieu. Kaïs, nazo interpeller mutumo, nazo ko influencer mutumo côté, nazo ko interpeller mutumo côté, mais ils ont message moko ya prise de conscience. Ozo bossa na place au komi ba onyo soko tchele likia moko ako trouver solution azate il faut que nzambe ape sa solution de mukili yango eningani déjà te mukili se eningani solution uta wapi kaka ezate ba ton sezaka ba mesure moko préventive kokota avion te kotambola na balabala te kopesa Delix Mbote te mais est-ce ça la solution, c'est ça le remède? Non, mukili ko na panique. Ma mission TV, le miroir du monde. Nigérien koloba kaishi kaishi, Italien il faut le baper kaishi kaishi, Américain kaishi, Mokonzi il faut le baper kaishi kaishi. Aïe intervention rapide, chroniqueur le cola Delix, le cola Jaël, kaishi kaishi. Ok boluka papa patso ça la émission non il faut pas contrôler onanu. Pour ça l'émission n'est pas comme mais j'ai la contrôler au thé ça dit kaishi ils allaient prise de conscience monter à niveau to commis n'habite vie auto mené ils a vie à batu normal to vie à monde du ténèbre ya monde moko race moko ba vivaka ce qui na 1h du matin to 12h du matin na moni batu moko na réseaux sociaux ba opesa na mbote na makolo
na mona na nute banana botama et ko mona na kaka sika oyo pour la nini confiance ezate Patrice aliaka chaque fois na Jaël aliaka chaque fois na Deluxe mais keba kolia susina yete to soinité mais mutumo boyaye kombo so ba pese corona aya kaboli biso omoni alors nyonso il faut ka kaishi solution ko uti pa na ye intervention rapide ya nzambe kita alors soko ligne intervention ya nzambe te ça va landela place intervention ko sala mais place zo kende bango pe bazo kima ya bango bazina no solution te se ba ko zoya yo ezaka na moko atelimi mena po etazwa solution na biso kaishi nzambe na bongo akita sala. Voilà. Pasteur Patrice, qui te un message très fort, dans le fond, dans la forme, dans le contenu, c'est vraiment du lourd, tout est casse. Mais on dirait que le coronavirus, un jour, débarqué pour ça, on a une intervention en colo et pour la restauration. Par exemple, parce que c'est le sambo. Bapekisi batuma bapekisi makumebele bele wala za diable tezo linga bosanisa bato makambo ya nzambe ou c'est autre chose pasteur Patrice on a besoin de réflexion bien ramnyo so bien parce que kaish tozo ka ona monoko mboka na biso za moko ya ba dialecte na biso mais ça muto so za na difficulté akoloba ndeni est-ce que version français peut aller to version lingala pe ekozalaka un jour to yebite parce que ba ina monoko mboka na yo parce que zaka ya monoko mboka na yo te moza ya mokili mobimba yana ngina tuno mutuna oyo par ya nzambe na makambo oyo eza wapi on dit to ko mobosa na nzambe quelque part. Merci beaucoup. Je crois de Konanga Delix moment penser koki pour Kaishi à s'expliquer ce qui te recommande na ba fin fond ya monde pour na ko expliquer parce que nzamba zo le belanga est un message très fort neta ne moment autozali. Ce qui peut te bengani même na bande comme Mususu bazaba chanteur américain ya francophone pe bazali na pesa bango licence autorisation pour être baba no yemba ngona minoko mboko na ko sala ngo parce que nzembo il faut yemba ba dialecte na biso no na Congo il faut yemba mutu na mutu comme naza président ba mission chrétien je peux même autoriser que chaque mutu ayema na monoko mboka na yepo message fait comment et wana na kosola ngona ministre de la culture et art na kanisi Jaël là c'est bien la réponse vraiment donc ça a plaisir à toi oui continue la idée là oui merci Delix donc na kotinda Jaël là qui est déjà ko solo na kanisi na excellence na koselanga autorisation audience pour que na kutana po eloko na mboka na biso yemba na nzembo oyo Patrice ayeba ki likambo oyo te na ko rappeler ngo awate mais ezana banzembo moko na yemba boye événement isalami mbala moko eza ebele na kati na oui ningisa e balusa mokili soto bito ta ba tribunal ba genre ba kaisha tribunal ezali vraiment rappeler nzoka yo landanga très bien eza ebele po tozana moins difficulté parfois égoyer avec le temps je ne condamne personne que ezana makami bato baya ko sutuka mutakufi déjà asala boye asala sala boye mais musala nazo sala oyo nzamba zo kwa puyenga ba autorité to mboka na biso l'état so pe nzamba toucher bango jour il faut ba accompagner musala na sala parce que za pona ko bikisa ma bato ba message et yaka ba ya kusutuka après nzembo yo tie yaki na kasi bana ba ibe yelenga ka na podium na le 1er janvier na butu kaka na butu to si le 31 2019 et to koti le 1er na podium ka papa nzemboye nde ya nzemboye teke na kotango maki pour na préparer non de façon za ma pape sangai alors nzembo bino bozelo ba ke corona ekoya ngaiti ngakut no bengo esprit de mort isa esprit de mort parce que soko landi okomona bazoloba na lelo ne kotanga ngo banda avant-hier naza kotanga ba recherche oyo moya ko te komona ke nzoka eza loko moko eza préparé depuis longtemps bato bazaki distrait alors ba pesi yango kombo eza reine moko virus moko reine ye akoya un esprit ya maladie moko incurable soko landi okomona yango alors tango yango ebimi
Yangwana maladie na ye incurable. Jusque là, mutumoko pété a eu solution. Yeba que tous na expert, tous na batama yé le ming surtout na côté ba mindele pour na ko calmer, ko arrêter maladie mais bazo kokate. Ba quand c'est 10 et comme 40, 40 comme 100, 200, bazo kufaka mayé le comme na sukati ba komo kima. Et comme no bo pesa na nanu mbotete. Tous donc bat babani ko s'embrouiller. Mais Kaish faut ça là. Kaish faut ya. Kaish koyemba matina ba France na ba Italie partout Kaish il faut ya et où tu as inspiration na Congo oh papa Fachi omoni nzama peso mboka moko bomengo ezali ngana yebi que entre autres solution ya maladie oyo nzama ko bimisela ngana nzela na Congo démocratique ça dit nzembo ekoyemba ma partout alors tango mokonzi ya mboka lobi que ba culte alobi ba rassemblement alobi te que le sambo ye mutanga na azana pouvoir ko arrêter le sambo te ye aza antichrist te hein aza antichrist te bina suka na ye moko alobi ke ba sali ya nzambe ba confession religieuse bo sambela pona makambo yango fo olimbo la biso na ndenge parce que ça ba tumso azo comprendre te ba tumso ba mon lokwa ba gagner Paris ba bino ba arrêter église ba arrêter le sambo on dit azo mais ye moko na suka alobi ke ba tonantambe ba kota makambo o expliquer biso ni biso tozo reconnaître que toi na mokonzi moko azana vie de prière mingi alingi nzambe mingi makamune nyonso alinga ka nzambe aloko lobake akangi prière non problème ezai même biso avant même asala discours na ye message apesi message na ye déjà na église lobake na allure ezokende bana nzambe photo sambela mingi ba mesure moko préventive ko yape l'état na souci ya peuple na ye akolobake bosanga na sosote biso peto ozala frapper na même décision wana alors na banda ku photo sambelaka parce que ya biso prière ezaka ka wapamba te na sepeli nde bana nzambe bolingi prière na banda ku to sambela mi parce que c'est un esprit wana ko telanda ekolanda biso na église te elanda biso parfois na bandako alors na biso zaka na esprit à prière awa déjà to pesi message et ba jour à culte ba temps mingi ba to bazala vraiment connecté mais ba s'abonner même na chaîne na biso Patrice Ngomso officiel na YouTube ba message à tout moment bandozoa je crois biso culte se continue normalement mais ma wana pasteur ko pekisa ba to ko ya société église ezate non c'est que wana za bandimi ba kolate mais mundimo akoli o ya tanga ka Bible ayebi que même dans ma chambre je dois prier à l'hôpital je vais prier partout naké il faut ensemble biso ko awande vie de prière et matisu makasi neto zalia. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Patrice Ngoyi Moussoko. À part aux Ouen de l'Éternel, chantre de l'Éternel, aux appels patrimoine congolais, aux appels citoyens congolais, tout réfléchir ensemble. Tout le discours, il y a mon compte, il y a mon compte, il y a mon compte, tout ce pépé le discours, tout apprécier en mingi. Mais, il y a un peu de tout le monde en France, Mokonza Mboka Emmanuel Macron a passé 45 jours. Mais à disposer de moyens, hôpital, l'alimentation, mais biso awa, biso un mois. Ni alimentation, ni ko disposer, bamakamusu songolo pakala o tozo koyokala, mais elo qui so moi mon qui mon thème abi eza mi be comme so amoni évolution malade on les en ngo penata ko pe ko longola. Mais bandiko mususu balobi bavanda ko banda ko bamisu balingi pe basala te bamisu babi bakosala tozo ebate en vrai congolais à vivre na taux 10 jours so abimi na tongo na poko bana bali mais so ba inscrit makamnyo sto pendant un mois suka ba congolais ozala nini papa Patrice Ngoyi Moussoko. Gloire à Dieu. Na kanisi na kotona de luxe vraiment un vrai congolais parce que ozana souci à bande kono ozo banga déjà. Mais et si kano sonzamba sangisaka bato so mutambusi azali bo banga na binote abando peseka ba orientation sengeli et loko na biso nosto yebike na bamboka mususu tozali awa soki batie bato en quarantaine l'état a eu ba disposition nyonso ezala ba mai ezala ba nini kulia même ba mususu ba kofuta même ba courant te ba kofuta banda koute makamyo sezeli mais biso na niveau na biso comme mokonzi azali aza étranger te aza mwana mboka aza congolais ayebi passe ya congolais je crois makamona nyonso avant yo kanisa yena équipe ne nyonso si bakanisi déjà biso to zalokola ba politicien te bakena ko provoquer kalika mumu parfois kapo a créer kaka des ordres biso to basala nzambe je crois na piste wana ko memanga kuna te po ekozala mabe mingi moi je suis un homme de Dieu
j'ai confiance que Dieu a placé devant nous un Moïse. Oyo, tongo nyos, bon, lelo matin na ngomba. Donc, le Moïse, officiellement, c'est le chef de l'État. Azawana, yemo komona ke mobeko na chaki, eza bien ekebe, eza bien te. Lobby, message sur l'eki, flash, à l'eki. Donc, Mikolo, vraiment, yemo yala la pongi ezate. Chaque fois, nebi ke, azo, yokaka ba rapport, azo zoa. Place simbite, ako changer pemba la moko. Net le lobby, ça va le bac, fa va le bac, net ke, ba wenze kangama, ba boutique kangama. Est-ce que tu as déjà un niveau wana? Tu as un niveau wala te. Habano loko tabi bembe. Yé na posa na yeza ke na battre la peuple na ngamenzo atazo boma bango. Donc yé moko ateli o ya lobité botika. Ezate ka monité parfois a moni. Mais azo étudier on a yazana ba bureau d'études. Ezé belé. Donc nga vraiment je me réserve. Ya okota na moi makambo yo ba kolo politique pour ça politique te. Ba kolo politique ba sala ka ba ndenge ba sala makamna bango bisto kota ngote sote na kokate. Nga na sala politique te. Nga na sala vraiment message nzambe que nous sommes visités par un démon esprit de mort. Et c'est un esprit a repéré ba maladie moko incurable. Ya on bomuna ki bato bazo kufa ka. Non tout le monde tout réfléchir ensemble parce que on a besoin moto maël na ndenge au saranaté au travers cet entretien au dimension version originale. Nengina tuna moto no papa. Babi rimé à 90% cause à l'okuta. Mais 10% peut cause à la solo. Nande bazo baka, il y avait des gens, des personnes au bavandaki pour pas créer virus pour l'argent. Tant aux autres, batu basangani pour pas créer le comme oh yozo benga esprit de mort pour gagner de l'argent. Batu ba comme ko bossa na lola. Orolbani parle. Parfois oyebi yango bosani po poza mwana mayelo oyebi yango mais na rappeler yo kaka que batu nyonso de bakota lola bamso bakeli felo. Donc yeba ke batu ali felo pe bazali bato bayebi ke bokeli felo jamais akoya ko bongisa bino eloko oyo ekobikisa bino po ya kufa ezana ngote na mokili ezaka na moko oyo andima kufa po te biso to bika ezaka Yesu mais ba o nyonso bazana mokili oyo mutu mota ko ndima ngana yo sala na kufa po te yo bika net biloko to bon biloko expiré tozolia bon biloko ba chinois bazo fabriquer oyo bango mo balaxi ba film auto tala wana mutako kabola au panza virus ango au tchana ba voiture au tchana ba poignet ainsi de suite bazali bon biloko tozolia ba soso botekela bino soso e vimba boye oya boye poli donc biloko moko biloko mona ka wana bongo tozofi tozokende wapi papa ba stress ko yuso donc ezana batsu ba yima kamalola te bato satana bazali yango ne fuko sambela nzambe de kunanga idelix moto sambela nzambe te nimite bon net na moment to komi ko peso pe ata leçon te moment to komi ta mayela bato komi na suka il faut ka kaishi makambo komi na suka nde tozali awo o baluka gauche à droite rien ne va rien ne marche hein rien ne marche mais je sais que to cause la parmi bato yo nzamba poni na eleko oyo po ete to sauver milimo bato bele ba mona nzambe mais muto aza mona na nzambe ya solo eloko ekozwa yete mo pepe ekozwa yete parce que ezelo que ça créé pas nzambe te mais na mitema mabe ya bato hein démon ba mona ka un esprit boité mais démon ala ta nzoto ya mutu ozon bato ba kanisa ki okomona démon aza mo pepe moko ya mwindu te démon satana kota kana nzoto ya mutu so to lobake so balobi ke bato ba créer virus wana mais bazaki habité par quel esprit satanique d'où en conclusion to ko conclure que bande ba sataniste ozomona baza satan te mais sont des satanistes des esprits mauvais eza katikati na bango ni ba créer loko ozomona donc to landi pe na kati ko komona quelque part que moi ba trace moko ya véracité ezali mona que oui banalise wana ça semble être vrai mais tellement tondimela ka mutu te tondimela nzambe biso to ebeki ata eza bongo mais l'esprit de Dieu est au-dessus ya mayele na bango mabe wana to longa elongo na nzambe voilà. Yango to so belle intervention rapide et en koloye su kaish na minyo surtout na ba dialecte nyoso ezala ba ko malamu mingi soki Israël vraiment comme na ministère culture ya monde ba konzamboka ezala vraiment malamu mingi ba sala même ba notes nango et ça sera quelque chose de bien okosunga libota na nzambe malamu parce que chanson tira na ebisa félicitations ezabna sur mesure Nathalie na page officielle na YouTube na ndeba kombi explication ko so comprendre so mais soki ezala ba dialecte nyoso ezala Malam Mingi. Papa Nabiso Patrice Ngoyi Moussoko, chantre de l'Éternel, le révérend pasteur, grand message aux Congolais, pour les Congolais, Ezani Naba Statini surtout, Troubana Naba politicien, Naba confession religieuse surtout, et puis
na ba Congolais ou baza petit peuple? Merci. Pour nos politiciens, bandeko na biso, papa na biso, politiciens, na koyi biso kaboye moko que un vrai politicien aza oyo ayebi ko se sacrifier pour na peuple ne pour na bien ya peuple na ye. Mais soki aza oyo azali ko luka intérêt à gagner le colo ya peuple, c'est un commerçant. Ayo sala ne business. Alors mutra mutako ko mitala. Réellement, il est un bon politicien pour na peuple na ye oyo ba vota ki ye ou bien aye ne ko sala business. Mboka na biso to na poser bato bako ko se sacrifier. Et là, bako bengo vraiment oza un bon héros. Oza le héros mo kitoko. Peuple bayebi. Pour na peuple pour na ba confession religieuse. Na koyebisaka ke to bimate na mission na biso. To bimate na mission na biso. Bible etalisi po na biso ezali message ya paix. Ko talisa paix batunzela ya lola. Etalisi biso ko pesa message kozala modèle pour na peuple oyo yo ozali ko diriger. Po ba muso ba otanga Bible te. Bana ko imiter vie na yo mukambi. Afinga katese que Bible interdire. Amela masanga c'est que na mais donc sala tout ozala un bon modèle. Wana ezali pour na ba pasteur ba kambi ainsi de suite. On a peuple oyo bazi panique le ya ba Congolais, petit peuple. Les grands peuple ni ba benga ba grand format to petit format parce que panique est dans la ville province à Kinshasa. Na koyebisa bango et pas une nzambe panique ezala te. Bino bozali peuple congolais toza peuple ya nzambe. So bino mo bobi yebakate lole yebike toza peuple ya nzambe. Oyoka non lisolo te ke na Israël ba mona carte ya Congo eza kuna na kati. Congo eza mboka moko makasi. Congo soke ezalaka mutu net de lixa telemi boye komune Congo. Eza na pays moko te na monde ko beta Congo. Nyonso eza na kati ya Congo. Ba char de combat bozomona na monde. Ba avion bozomona. Biloko lelo Bill Gates a komisi yango eloko na epona konyokola Congo. Hein? Pour lelo ba otalaka intérêt ya ba téléphone, ba ordinateur tout ça, ezota na Congo. Lelo ba komisi congolais loko lelo ko mwa kusakana. Ba ko niate ba ko teka ba ko boma yende balingi. Yango par hasard makambo pe ko leka leka eza prière ya Congo te o ko lela Congo te. Et comme pas nzambe mais c'est entre parenthèses na confirmer en côté. C'est-à-dire Congo boza eloko makasi. Congo eza blindé ya monde. Alors comme mon a pas cité. Omuni mutu azanga ka valeur soki azomi bosa na oyo azali. Mais soka mi yebi o azali mutu moya sakana na yo ezate. Congolais ami bosani ke aza nani aza mokonzi. Aza mutu munene onzamba placer na kati na planète Terre au biso tozali. Mais Congolais pona komi bosa na wana komi mutu ya ko mela mela, ya ko finga finga, ya ko swana swana, Congolais azana mayele moko na mutu ya ko sakana te. Mais akomo tamla lokola zoba. Or yo nzama zo zelo za la zoba te. Dieu attend de nous Congolais to l'extopé sa leçon na monde. Yano osenga to za la bomoko. To lingana. So de lix asali mabe au lieu que nous les groupe ba ya ko betaye te approcher de lix na ma méthode nous se sengeli webse que en tout cas yebi veste no ono lati eza bien mais na zape na veste musupe ya kitoko ko sepela nango au mona ke beaucoup avancé pour na artiste musicien chrétien parce que biso pe tozali ba grand véhiculeur tozo sala véhicule message au bato sengeli ba yoka biso à tout moment nalinga ko rappeler to yebelo komoko bato nyonso balandaka biso na ba foule o tozali ko yembela nzambe basi mibali bato bazoya bayaka te po ete to komisa bango basi na biso mais bazoya po to komisa bango mwasi ya Yesu o Bible lobi épouse de Christ mission yango wana soko za na mission wana te tika micro fanda merci. Merci. Nous citons déjà vers la fin. Naro la question te permettre ngala tuna motuna oyo acharnement oyo na AMCC parce que vous avez beaucoup investi na artiste na biso na balanga international ezala
cadrage dans certaines choses. Mais le acharnement, ils ont raté, bazo linga départ na yo. Nazo ebate, comment ça se passe là-bas? Aux autres moments, tout le monde a une intervention, on dit aux net, ni emsuna ni on la bangote, aux autres logo na bangote. Tobo ou la nini? Pasteur Patrice, je suis en face de vous, le président, pour na MCC. O lo banabiso ni na o Italie pour wana. Ok, parfois on comprend qui bien te. Oya koloba ke natiki amoni mutu moko te alobi ki tolingi de départ ya président Patrice. Problème ezangande na annoncer bango ke mandat nange komi na suka il faut natika. Eza yango statut elobi bongo parfois olanda ki bien te. Nde parfois moi difficulté musubo ezana ngo bino ba chroniqueur. Tozomona na la nini ndeko Didier Maemba. Na la nini ndeko Didier Maemba za na besoin de départ na za besoin ba changer bato mosusu. Na la ni maman Micheline Chabani. Pour nous retourner, on a tenu, il y a un pelisi moto bonini problème nini. Pasteur Patrice azaki nini ya bango. Nyoso ba bongo sana kati andako. Na yebite. Donc ba image pe za l'administration. Au moment on peut na routine de l'olien, na routine de l'image. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que on a yebike bozaki malam. Nyoso yande otambola malam. Kaka na tango ba kaïse intervention nzam. Kama makambo on ya amcc sur ndoto. Mais yo pesa so vraie version na bino, c'est quoi le problème? Car il y a annonce à faire un mandat na yo ou bien il y a aussi autre chose biso to ebite ko yebisa biso. OK, il y a on a reprendre mamso na koloba parfois yo kaki bien te pona ko peso batata mi balemi sato. Na ko tinde pa ya parce que azate menkano. Na ko tinde pa ya Mushaba. Na ko tinde pa ya ouais, na ko tinde pa ya Alida. D'ailleurs voilà, nous avons un conseil juridique. Maître Richard Malanda. OK. Le gars peut Maître Richard Malanda. Ezana ba to somo bino ba chroniqueur. Chroniqueur ezana façon na créer que loko na ye po bochaika. Ezali. Et puis obi pour na biso ezali leçon na pesa na bana nyonso na MCC. Que kolukate ko discuter place mutazoloba azana raison te kamazoloba. Biso tozali association ya ba païenté. Nous sommes des chrétiens. Na façon na biso tozana logique mo pe na respect ya ba mikolo ezala. Mais ça, mutu azana manière na yendenge azwa. Asala makamunika bongo. Alors kulanda mouvement ya mutu wana te. Otangeli Didier Maemba, je crois za mwana na lingaka ye mingi. Na ba émission nanga mingi na ba concert nanga mingi, ye pour mutazo ko modérer. Soka ye azo nazala ba image mingi. Alors je vite pour na tiko moni na mabe moko te na ngai. Na tiko mona te place ya boye mais pas. Pour changer gouvernement on est parce que on a annoncé mandat no esili. Tous on a besoin tous à éclairage parce que tous sur là na pasteur Patrice Ngoyumuso. Ouais. Maloba oyo ba biso yango yo komela ndeko nyo soso tala biso. Parce que biso on peut quelque part tobi mais bazala ki malam. Ceux qui ezali kambo annoncer mandat, ils ont malam bravo. Mais ceux qui ezali kambo quelque chose qui ne va pas bien à MCC. Ils ont malam biso pasteur Patrice. Voilà, je connais Outo Lobango. Oyebi Maître Richard Malanda, il y a un conseil juridique. Il y a association de missions chrétiennes qui ont tambouissa. Ngai da convoqué qui réunion, tous un groupe na biso WhatsApp. Batunion se bazaki na réunion. So na convoqué réunion te elingi sala mapete. Alors, tant na convoqué réunion pour na koyib savon que boyebi statut na biso lobi boyeboy. Mandat liboso nazalaki. To komi na fin mandat liboso na bengi batu baya o balingi ko postuler pour ngana na posa ko continuité. Parce que na kotaki selon désir na bino nyonso. Petant on a koti parce que nazaki na MCCT. Ils se sont organisés bango nyonso. Que na moment où toza lokola Charles Mumbaya zate ache Mushaba pe aza pena ba temps il y a bien aza disponible pour notre MCC mutu esengeli profil to moneza Patrice Ngoyumsoko. Ils sont venus jusque chez moi à la maison. Bah image tout nazala. On connaît tout ça. Voilà. To ebi makamona nyonso. Ngala kenda kulete pona ko luka manda. Alors tant ba ye ba yiko kutana na ngai. Nepsi bango eloko ezaka no sema binoka respect, condition ezaka respect parce que bino boza ya âge nangate. Ngana za na discipline ngande na memisa musala na ngai ya koyemba banda boyebanga tilelo. Alors ndena yeko ndima basali pe document ba déposer, basali pe élection ni bomona ki tinde na leka ki ba voir tout ça. Mandat liboso na même si musala ce qu'il fallait donc on a fanti vraiment MCC. Lelo même Mumbaya paix à son âme o akenda soka zongi lelo. Alors, il y a MCC niveau article qui yango. Na niveau comme il est là. Il peut dire non mon frère. En tout cas, moi je n'ai rien à dire na yo. Batunos va ba témoin.
que AMCC lelo et matina niveau moko kondimate sauf moi ba opportunité miki otozaki na auto kozwa na ba turbulence ezaki na kati ya mboka d'ordre politique et tout ça ba rassemblement pour ko accéder na ba place mususu esengela ki po AMCC zo asusu ba avantage belé et ça la makité mais on a fait tout parce que l'objectif il y a AMCC ezali d'abord ko promouvoir musique chrétienne. Tokotaka AMCC au commissaire pour comme ministre de la culture pour comme ministre de la justice non ou bien pour comme nambongo ebele yango te to comme na mituka non c'est pas ça et ça l'objectif nango ya liboso ezali ko promouvoir ko pesa musique chrétienne valeur je crois eloko wana na sali yango penza sauf moi quelques cas isolés automoni elinge baby sa image à musique chrétienne moi ba témoignage muke ya mbamba moi berere sala mais ça n'a rien à voir na trajectoire na biso nde tozo kene na bon chemin na biso nde tozo kene alors na sali tout na mayele nzamba pesa ngai que AMCC musique chrétienne ezwa valeur na mboka na biso yami balé ezali ko consolider unité na biso na AMCC et c'est ce que j'ai fait AMCC ezali kana Kinshasa pamba ezali ya Kinshasa donc ba province kuna bozana un monté ni be kono ça mais na sali tout na fongolisi AMCC tina ba province les 25 provinces lo izana AMCC on a zoko coordonner nyonso poto sala li kamfuto benga président Patrice Ngoyi Msoko même ba musicien awa so ke beta concert na ba province loba ke église bengi yo oyemba kana séminaire campagne na quatre église mais so ke zo ke beta concert place au na province faut pas benga président telaye on obo yamba bien tout ça j'ai coordonné presque tout partout ba coordonnateur bazali ezaki bon donc côté on a mis balé vraiment unité na biso ezaki vraiment consolider les lopo komona ke mukolo akofana pe na l'équipe to créer ba jeune talent to créer ba chorale tout ça oyepe boyomoni papa Patrice ou bien musicien tel mukolo afani pe na l'équipe mais kalezaki bongo te donc moni ke bon moko tilo lo bazozwa faveur wana ya kozala ensemble tout ça je crois eza grâce à ba initiative nangai moi naboy j'ai dit à Dieu que Seigneur niveau commissaire international lokola bano ba pesinga bandeko nanga ba pesingai musala oyo ya ko diriger AMCC pe il faut mata na Trump nangai AMCC zaki na Trump nanga te AMCC matina Trump nanga donc partout on voit Patrice on voit aussi l'AMCC je parle de l'AMCC l'AMCC a été considéré même parmi excusez-moi avec beaucoup de respect même devant les grandes autorités de notre pays Patrice Soka Koti babonika participant baté mais bomona pena AMCC simanaye parfois na kepona likamunanga moko mais tango solo na mokonzi il reconnaît aussi l'AMCC donc même bêtise moko ekozala erreur moko ekozala na musicien asali au lieu ba généraliser ba musicien nyonso mais quand on regarde les profils de leur président bamo que non bango nyonso te donc ba aspect wana ça fait que AMCC komati na niveau non alors lelo ça na mutu moko aboya kité parce que na premier mandat tango esili na sengi ke ba obaza na posa ko postuler ba ya mutu moko monanité tozeli to prolonger ango mutu moko ayete alors na statut na biso lobby soki mutu monanité les présidents au hasard sur place yende a continuer mandat na sou nde yango na to passer une élection to continuer yango alors tant comme na souka siko maintenant na bengi bon non mandat na comme na souka c'est vrai il y avait certains regrets de part et d'autre regret zalaki mais je dis non na faut respecter statut nde toza wesili alors j'ai convoqué une réunion toza kuna isili même yena mona qui était nde kozolo ba papa yaki simananga maintenant to lobby na bande konyo sepe na pesi bango conseil ke boke ba AMCC makele les alate ko so ne zalate na tirer ba leçon ebele katikati na bino na pesi mo ba conseil na ko loba awate nde ozo annoncer faire mandat na yo pasteur Patrice Ngoyi Msoko et ça nga malamu mingo rappeler biso papa na biso le fait Charles Mombaya nengi na tuna mutuna en étant responsable en étant un homme beaucoup de maturité et de sagesse si ya repé sa responsabilité à AMCC na mutu moko profil ne koza ndeni to mutanga koza nani to lobi ne a to sala biso élection za na émission to tunika izaka ni kama réflexion na balanga ndimo nyoso na mutu baza na maturité lokola yo aza na responsabilité lokola yo aza na bolingo pe lokola yo pour bandeko mususu e koza net nani moyen koloba ezate mais critère kaka na batango baza quand même critère na critère oui critère na kopesa de luxe
critère na ko pesa izaka que il faut à la mutumoko à continuer niveau totikaki. À la mesure ya ko continuer unité wana ezala ko valoriser musique chrétienne pe to ko sungaye parce que là moi na sous président mais na membre MCC to bando pese moi conseil soka za na posa conseil to pese conseil continuer c'est dire unité na biso ezala pe moi ba besoin mususu MCC za nango to ba continuer nango ezala bien. Merci papa na Patrice na opportunité au Biso na privilège au Biso, je vous remercie vraiment énormément. Donc Nandingo Yaminga na bureau na yo et puis Nandingo Jaël qui nous assiste, qui supervise cette émission. Pour en finir cet entretien, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Et puis mon âme l'eau l'éternel, bazape n'a besoin d'informations sur la perspective na bango koloba na oitalipe ba programme église na oitalipe bonne continuité église oyozali visionnaire nango l'ange de l'église mon âme l'eau l'éternel ori koloba nini pour na bango pour awandi to sukisi masolo yanga na yo malasima tokozonga so autrement. Oui, quand si bana mon âme bobo sonate ba instruction no senenge pesa maka bisto za ba tua vie de prière et ba événement ozo le kana monde pour na biso tebe keze loko ya sikate isa plan ya Satan za komuna déjà vers 2020 que nzamba ko sala makamwa minene yango pe azai ko préparer ba virus na ye oyo esprit de monde oyo po ete plan na nzambe ko kisamate mais boyiba ke nzambe obiso to yambi esprit biso to yambi ezali kolo ya esprit ya virus oyo alors bo perdre habitude na binote bonne habitude te otoza nango ya kosambela toza toujours toyebi ke toza na chaîne de télévision na biso na internet ata moi mega muke kozanga raté po olanda programme toza na groupe WhatsApp na biso ya église ezali ata kokutana ezate jusqu'à nouvel ordre de l'état ko pesa biso nzela pona kokutana me vie de prière na biso ekokufa te ozana moi question au commis chaque fois naza wana na équipe ya communication eza dirigé na Majael pona koyebaka ba préoccupation na biso sujet de prière pona malade au lobby likambo eza oyebsi biso donc to lolingi bozala bomoko boyebana na ba quartier ndenge bozali oyebike ndeko waza boye alali bientôt te bosala tout boyebana na ba quartier bana mona place bozali ti kino to kokutana susu awana kati église. Merci. C'était pour moi un plaisir de recevoir le révérend pasteur chantre de l'Éternel, Patrice Ngoïmousso. Justement pour cette émission, la dérangé, papa. T'es dérangé, t'es délix. Oui. C'est mot pour cette émission, pour cette chaîne, ma mission télévision. Donc le miroir du monde au Banini. Oui, nous avons le miroir, na vie na biso na posa miroir, ce miroir ezate okoyeba te lati ndenge nini osokoli ndenge nini est-ce que mafuta ezui au peigner bien ainsi de suite. Ndenge pe mutu keza na posa miroir mo bien rétro voilà. Donc merci et za la penza mission moko ezo mutami mona. Ndenge otutu na makambo wa mutami mona ke non erreur ezalaki mais na bosana ko yipso ke baza ba leki na biso Didier Mayemba baza leki na ngai problème moko ezate parfois moi erreur moke boko limbisa ke soki likambo eza olio le kamala mona télé il faut oya kotuna yaya na ko ya obe papa amwe ko za na respect na mutu wana te mais soko yebika za yaya alekio même nzela ko yemba bangonde babandi bino bozona donc quelque part moi ba notion on fait ça neto mon que bino mo boko la remarque mais nga ata sali mabe na koloba ngo boite mais nebika za mwana moko bien na ngai même maman Chabani bayaka wa pour ne pas avoir conseil tout ça mais je sais que ba bunda na te nga na lingite bato ba bunda pour na kozwa poste wana po poste na Patrice za société comment koloba ke Patrice a continuer te au moins kozo bima lokuta po yemo ko Patrice alobi ke esili yo ke lobazuke a ko continuer te au continuer sur quel donc selon quelle loi parce que na loi statut alobi ke au continuer mona ke ozo bima libanda ya mayele na yo mais bato mona qu'est-ce que ça normal on a limité ba disqualifier bino na makambo zoloba po boza bana mayele je vous aime beaucoup na respectaka bino mingi na considéraka bino mais pas le respect mais je vous considère voilà Zama Pambola ma mission télévision voilà merci beaucoup merci à Derrick qui était à la prise de vie merci à Jaël félicitations vous êtes une courageuse et c'est quand vous vendez yango place à rejoindre connaissance sagesse quand on nous va comme toujours on est ma solo tout le bara en vérité on était avec le révérend pasteur chantre de l'Éternel papa la Patrice Ngoïmousso a sauté dans la biso dans événement surtout quand événement là vraiment papa coup de chapeau au pays ça biso valeur parce que comme Patrice Ngoïmousso ils a valeur na mboka na biso Congo donc je vous remercie énormément je suis très reconnaissant merci à Derrick merci à Bibi Kapinga merci à Voldi
Merci na bandeko to azota la biso en Afrique na Congo na mikila poto na diaspora au travers le monde même na lola bato azola na biso to batela kimia ba biso to kota lola makolo bi coronavirus ezwa na ngonga te pe ezwa yo te donc mboka la biso ka boye ciao lao. Ma mission TV, le miroir du monde.